Matondo mokolela mo pazisango. Na sepe na komona bino na kati ya Ton Royal. Poete na kozwa. Boyebi pe kopesa na bandeko na biso. Surtout na ngonga oyo tozali. La troisième héros ezo senga donc. Bobeko ya boyebi o babengi la loi de la reconnaissance. Tombeli pe yemoko mama princesse de l'Éternel Tiffany mokwa. Denga zako pesa kufungola motema na kotinda bozonga esika na biso poto kabola sango oyo na kati ya bandeko na biso Nzambe ndenge asaki na eteni ya mabele na mabele apesaki bato bososoli na ye pe apesaki pe kombo na ye na ndenge bato bakobengela ye kezani ya biso yasiki to bengani na bakongo babengi Nzambe ya mpungu tolendo baluba babengi vidi mukuluma wejanangina Mungu baba na bashoeli ngana babengi Nzakomba onya enani Nzakomba batetela onya shongo biso ndio sio foto benga Nzambe ya kimbangu ya Nzambe ya kimbangu Nzambe ya kipavita ya machwa donc il faut to belela nde bango babelela Nzambe Dieu d'Abraham bana Israël nde bakobelela Abraham kimbangu kiangani te simo kimbangu jantungunwa oyo moto ya lipu tapo kiangani ayeko bate ko hérité ko kitana kanga na likambo wana ya koko na ye kimbangu ba eza bango te mais ce que congolais le kola comme trop kimundele po azonga sima kanisa makanisa comme mapasi to yaki toka nga muyibi nelo kwa kina mona na maboko kimbangu abaki botanga mikanda na bango boyeba okomona poso nyama eza na katatina pe na bakoko na biso akasai balataki poso tozana bango yango to pesa ka mwa ba chapitre wana pona ko lakisa muzete nyonso zanga misisa te koma biso ba kongo to zanga misisa to kwena mupepe wa makasi zoya pe bato bayeba po okosala omoni tinati mabende tina kingo âge de métaux bakoko basalaki lelo sko yebisanga la tingo âge de métaux bino bato botangi bonenge kaka kimondele mais okosala pe ata pareil te pour mon délai la so bondo ki na ye wana te aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolaki mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle. Balan d'union sont toujours besoin Kalibakou ya kwanda biso na kacha chaîne Nabino Yali Nazarien TV na cadre émission Nabino table 7 présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour notre confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Jires Ozali Nassima caméra pourquoi pas équipe Mobimba Yali Nazarien TV na Pessinga vraiment merci et belle. L'autre table 7 nazala Mokwa ba fumu ya mboka na biso boyebi déjà na komo ya fumu kitawala c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Vous allez brancher, vous allez connecter à Zomiso sur la chaîne Abisso les Nazariens. Toyoka message ni à cinéma ni au même sur Namkoyolo parce qu'aujourd'hui émission ils juste basée sur enseignement, sur enseignement, sur message naeto yeba vraiment qui est vraiment fumu. Kitawala, vous avez tellement de nombreux déjà, commentaires Nabino, il y a aussi des appels aux autres partout dans les 4 coins du monde. Avant d'abord présenter Bino le Fumu Kitawala, dans ces en région, il y a vraiment 4 choses de défier Banzam, ou ça Banzam, mais le Komo, le sac comme on dit la servante de Mamat Fanny Mokwa, et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière
tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les locaux ont posé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, Livanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolian tabati, po bolingo kanga kiye lipongo, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Voilà, Naïbichon, ça lui plaisir, na Philomène Moukoua monté ma bivence de Mbo, pourquoi pas à celui qu'on appelle trois fois boss Jack Paul depuis France, Naïbichon, on le sent comme on dit, et ça lui vraiment plaisir. Non, c'est un Jires aux anciens la caméra, afin la caméra n'a présenté Bino Fumu Kitawala. Bonjour Fumu. Matondo mokolela mo pazisango. Bonne Bino. Ouais, biso tozabia par la grâce de Dieu bongoyo. Na CP na komona bino na kati ya Ton Royal po ete na kozwa boyebi pe kopesa na bandeko na biso surtout na ngonga oyo tozali na 3e héros ezosenga donc bobeko ya boyebi oyo babengi la loi de la reconnaissance. Bato bako zala na reconnaissance pour reconnaissance soki toza koyeba te yango eza ko kotisa liwa pasi maladi po bato baza ko reconnaître te mais tango boza kozwa komona biso toko kopesa yango mpe na bandeko ezali esengo mingi mpe natombeli mpe ye moko mama princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa ndenge aza kopesa kofongola motema na kotinda ye bozonga esika na biso po tokabola sango oyo na kati ya bandeko na biso ese esengo mingi na kopesa mpe na kotomela mpe mokakoswa na chaîne na biso ya Nazaria mosala ekende malamu eske na baye bazo yoka biso bazala na matoi ya bososoli na kati ya boyoki mpe motema ya kososola ma oyo nyonso toza kopesa na bango po ekodifie bango esika bazali. Ok, merci vraiment Fumu. Fumu aza awa Fumu bato bele bakomela ya biso na ba émission tosali bato bele bakomela ya biso na ba pourquoi pas Fumu bien sûr, alobara bien à la connaissance maintenant tu ba akota na mozindo ya cinéma to kana bon ba savoir faire na ye ba ba to kota na bon na mozindo parce que to kenda likolo mingi lelo vraiment émission lelo eza juste émission eza basée sur yo to ba en cinéma ni message ni o memeli bato pona bato bazotala biso partout dans les 4 coins du monde message en ozani avant to kota na masolo matondo mingi bato bazokomela bino fuba komela bino pe ba mituna. Un message na biso ezana no toko yebisa bino ezali na réveil patriotique kozongisa nano moyindo na kososola koyeba ke biso pe baindo toyebaka kombo ya Nzambe tosalelaka Nzambe avoir komundele aya yango omoni na bikoloko nyonso ya mboka na biso bayeba kokomisa kombo ya Nzambe zedi mokuluma wejanangina nzakumba onya shongo anyatola babinoko nyonso babelelaki ye wana mondela yake nante wana nzamba bayindo nzamba ya mondela azate ya moyindo azate nzambe ndenge asaki na eteni ya mabele na mabele apesaki bato bososoli na ye pe apesaki pe kombo na ye na ndenge bato bakobengela ye mais tango bango bayeba kuti biso na bososoli na bonzambe oyo tozalaki nango
ezalaki très puissant soki tolobi esalami mpo oki nzambe oyo ya liloba oyo ya mikanda te bakoko bato bazalaki na ye bazalaki kolika na ye neti baloba bemfidi mokulu mawe janangi na di bakati tangi na district donc bazalaki koye na nature mais ntongo bango bayeba monto baosenga na banature nature aza korépondre bango bayeba changer bapesi biso dieu d'abraham oyo ya baromain donc tokei mosika tokomi koadore oyo bapesaki na bango oyo basalaki na bango nde omoni mikakatano na ntango oyo eza kopesa yango omoni biso nzambe azongisi biso na kopesa mbele elaka lisusu na bandeko na biso bayindo basosola ke tomiyeba soki tolongoli ignorance nde tokolonga po biso mpe tozalaki toyebaki nzambe na lolenge na biso tosololaki na ye tovandaki na ye biso so na biso bayeba bandaki liboso na ngai bazalaki na ye bakimbangu basololaki na ye bato ebele bavita nkanga basololaki na ye bon lolo mpe lokola ngai mpe tokosolola na ye ndenge ezalaki na ntango ya kala yango toye kopeta mbela elaka nzambe baza mibale te nzambe azali kaka moko na ndakisanto babi nzambe azali kaka moko ya mondele aza te ya mosaka aza te ya ngola aza te ya mwindo aza te azali kaka ye moko nde apesaki bato na bato lokola boza na Europe tala bokobenga nga boye bokosalela nga boye na Asie bokobenga nga boye na Amérique biso mpe na Afrique apesaki biso lolenge na biso ya biso ya Afrique eza nini ya biso ya Afrique tobenga nini na bakongo babengi nzambe ya mpongo tolendo baluba babengi mvidi mokulu mawe janangina mungu baba na bashoeli ngana babengi nzakomba onya enani nzakomba batetela onya shongo na chaque ekolo na chaque clan bazali na kombo oyo azali kopesa bango azali koapparaître epai na bango mpo basala nini bakomisa ye mais touti otanga na au début otaki koloba makambo ya liloba lelo tobona mpe église moko liloba bango mpe esika basambela nzambe bato moino nayebi biso oyebi église moko liloba nayokaka me liloba mpe bamessager mpe bapesaka liloba nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko ekotikala seko bazali mpe bamessager bazalaka na badara oyo ya mangongele bapesaka mpe liloba nzambe bomo ya seko lokola mpe bango bazwaki liloba wana mpe bakende osala comme église mpo liloba ekozala église te liloba ebimaka nde okati ya moto liloba wana nde ezala nde na bonzambe nde oyo biso tozolobela liloba tozolobela oyo église te tozolobela liloba oyo neti ngai na yo toza na kosakola na miniti oyo nde ezala ya bonzambe oyo ekolendisa bato bayeba koma bakokozala kokimisa liwa pasi mikakatano okati na biso yango nde toza kosakola na migonga oyo bana kosala lokola tokokenda yo kotika na lobaka mingi jamais moto akotika bana na ye na ndaku nzala akende kosalisa bana moto mosusu yo ntango obenga bakoko ya dieu d'abraham akotika israeli kuna na palestine ezosimba te sikoyo bango bakotika baoyo aye kuna na pasi baya kobundela biso na congo donc ifu tobenga nzambe na lolenge ya bakoko na biso to tobaka nzambe ya bakoko mpo koko lelo akufi me molimo na ye esala nini ezongi epa mokonzi ya milimo nyonso nzambe nzakoma ntango yo kobenga ngai nzambe ya kimbangu nzambe akoloba kimbangu tala baoyo yayo baza kuna na kolela na pasi zwa akende kobenir bango biso nde soki tobenga nzambe ya kimbangu ya nzambe ya kimbangu banzambe ya kimpavita ya machwa donc il faut tobelela nde bango babelelaka nzambe dieu d'abraham bana israel nde bakobelela abraham nde bakimbangisa babelelaka papa simo kimbangu kimbangu kiangani te simo kimbangu jantungunwa oyo moto ya liputa po c'est lui qui a fait la spiritualité oyo azalaki na motindami ya nzambe kiangani aye kobate koherite kokitana kaka na likambo wana ya koko na ye kimbangu donc ye mpe azosalela molimo ya kimbangu seka okwayaka na ye te mosala kimbangu oyo aliputa te wana mpe osalela molimo na ye alobi dieu d'abraham dieu d'isaac dieu de jacob asalelaka nzambe ya abraham bon dieu oyo asalaki na kimbangu asalaki na mpadi na macho andre na kimpamvita na vita nkanka
na bafanjo na ntoma mirenda oyo asalaki na bango apesaki bango bamerveille apesa bango makasi lelo esusu mpe asala epai na biso ndenge toza kokoba na mosala oyo bango basalaki oyo babundisaki bango babumaki bango banyokolaki bango biso lelo tosala yango lokola tozwi liberté tokomona bachaîne ezoya toza kopanza baza kokanga biso te baza kopekisa te asala mpe soso abakisa ngoyane makasi po ete moyindo azwa place na ye ya bonsomi na ye. Ok, merci vraiment Fumuto, continuez toujours dans l'enseignement. Message d'une oko lancé par rapport à Batunion sur Oyo. Voilà, nous à ce moment, Oyo, Baboumi, si Banzam, la Baron, beaucoup, Baron, Nini, Rossam, la Rosa, Rossam, la Banzam, Babapaya. Par rapport à message nous au lancé à ce moment, il y a un koye bisa Baron, oh, est-ce que Baza papier la carte? Nazako Zong Sabaron, quand a debout congolais. Na hymne national, na biso, et le Bami, debout congolais, longtemps courbé, redressez-nous. De son enfant. Donc, le lobby makasi to bunga kala. To telema, to zongi seso longi na biso kola hymne national na biso le bato tema liboso ya bendele. To komona nzela na biso. Po ngana ba hymne national na Congo, et c'est presque le sambo monene. O fu batangisa bana ba yekola ba congolais boyekola yango. Po komona ke to komiso solisa. Dès que ça qu'on fait ça me lancer message na Gonga. Oh debout congolais longtemps courbé. Tebi basi ba kurba biso kala ba mema biso na Asie ba mema biso na Europe na Israël kuna na Israël eloko moko eleki Congo te mais na kata bokana Biblia ba bike mboka ya Nzambe esika mafuta nzoyi ezobima esika nature nyonso ezali na ba mayebo mboka ngo eza mboka na biso Congo ba eza bango te mais ce que congolais lokola komi trop kimundele po azonga sima kanisa makanisa komi mapasi ignorance côté bango mona ngabo ya dati bondeni mais surtout que ne hébreu 4 ba so que mosali mo bakanga assez hébreu 4 na yebisaka yo ke biso to za bakita wana to yaki to kanga muyibi ne loko yaki na maboko kimbango abaki botanga mikanda na bango boyeba okomona poso nyama eza na katatina pe na bakoko na biso akasai balata ki poso nyama to za na bango yango topesaka mwa ba chapitre wana mpona kolakisa ke makambo tozoloba moyibi mokosi alakaki yango me zala na bososoli mpona kososola nini oyo ye akomaki ifo zala na bososoli na litatoli ya koyeba makambo oyo ozotanga oyo bino bakomisa biso bible elobi biso nde totangaka toza kososola yango natangaki namoni chapitre oyo eza kolakisa ke esengeli tolata poso nyama tolata ngoto yango nande naza kolakisa bino kokamwa te la génération soto lati boeza mpona yo mutu nyonso te olata lokola nga na lati mais olata yango na makanisi ozwa bososoli ke culture na biso yango oyo neti na posanya bakasai mobimba bakonzi nyonso bazalata posanyama bakuba bayekoya na rafia banani bakasai balataka posanyama bakonzi nyonso bazalata posanyama futozala na culture na biso de base po tolakisa bana kote tobandaki nzete nyonso ezanga misisa te koma biso bakongo tokozanga misisa tokoya na mopepe oyo makasi ezoya yango tozosala réveil patriotique tososolisa bino bozonga banzambe baza mibale te nzambe aza moko azaka na mibeko na ye apesaki bato na bato yo soko ozwaki Congo tala yo kobatela yango bo oyo azwaki Angola bokozala boyo bakuna babaidundu bazali baekole eza différent bato na bato baza na mobeko na bango fungu tozolanda très malamu bato nyonso bazolanda uti olobake non il faut kolataka mposo il faut kolataka kitien na biso mais so otali mpe kimbango atika olata poso te apres olata liputa wana différence entre liputa eza ya rafia liputa ya kimbango ezalaki ya rafia alataki ngoto po bakoko babanayi na ngoto tobengaki bursaki basalaki bursaki lelo tolataki bako bakuye ezalaki nini ezalaki poso bongo bankewa bamise bayembeli bino ezalaki nini poso mais oyo poso original poso tokenda bango bato baza na original eza biso tokolakisa biso nde baoriginal ndenge moko mpe na bonzambe biso kaka original nyonso eza biso nde baoriginal mais lokola basala biso torture morale nde totikala na complexe totikala na ignorance wana yango fu
to telema so to bima so liboso na bino na ndenge bino boza ko kutana na biso to lakisa bo moto na biso pe bato ba yeba po okosala omoni na ti mabende tina kingo âge de métaux bakoko basalaki lelo siko yebisanga oh la ti âge de métaux so to talena na zaki koko na biso mais lelo biso to ko sala mabende. Donc à partir de ça qu'on a sabo ba o batangi na ba ista ba ko sala sous ba recherche comment to lamba li benene ba ko balamba machine wana ezali wapi to ko Holanda yango po biso pe to sala mabende to koma ko somba na ba chinois ba yeko la biso somba bende mais ba âge de métaux eza ko na biso pigme bon sikoyo kwa nini ba longoli biso moral moi to ça to ke tanga classe ba ko la sonde ko fabriquer te Mundele jamais à côté qu'on peut ça secret na ya ko fabriquer. Pour ça tali ba français ndenge ba sala ka ba camion na bango ba Renault, ba Peugeot, jamais japonais ko sala yango. Japonais azana boko ko lepe fois sala Toyota. Donc mutu na mutu azana boko ko na enda zo créer na yango. Tant biso to zana ngo to créer ni. Boko bele la rapamba. Mais siko eloko wana avant ezalaki mais siko elo ni yeko sala changement ni ezalaki ke ba biloko wana nyonso mopaya et ça là parce que à l'époque ezalaka surtout zuma libango na libango beti bo mo moto bimi mais siko esala malisu te nani akiki alandela kango lobaka soto ke na bato bazana zamba na forêt équatoriale d'être okuta bazana ko sala ba nini wana ba nzete efuma ezali ko palolo ziba poil moko ezana biloko mbila oche papa comme ça ben tesel moto pays tozi moto mais bato kosala ngo sute ata mabende soto ke na kati kuna kota ba chwapa na bekwate kuna okomona ke lutulu ezali bantu balamba ka mabende po bango babala ka mingi na ba cuivre yango fu basala ka yango po ba pesa ezande ti mongo na bango mais bino bati botangi boningi kaka ki mundele mais okosala pe ata pareil te po mundele ola so bondoki na ye wana te. Donc il faut belle la génie na biso ba koko na biso bango batu bakoso na nzambe nzambe atindi bango ba ko pesa biso maye le wana biso sko to créer biso bo créer nzambe pe no maye ba ko ba pe no maye na biso créer siko pourquoi ba mindele ba développer culture na bango mais pourquoi biso ba fêter zonga si yo kanisi français à cause de la culture belge to allemand à cause de la italien baza basé na ba génie na bango na culture na bango yango zo mona bazo développer biso to za to juste bois qui ya biso to ko lana ya bato mususu oyo ezali religion ya ba religion te oyo ezala ka spiritualité religion ye na fondement ya bandele biso to za nde te ba ki nde nzambe yango to zo ngela nde boza nzambe po so to yebi yo sosoli nzambe ya sosoli yo kuna sosoli to ke no pesa suma bonze pa mutu moko te to ke no futa ba tax donc mutu nyonso akoyeba nzambe akozala na bobangi ya kososola moto bolingo ekota pe kimi ekota na mokili numéro na ngai lokola bomesana 082 27 97 657 082 27 97 657 toko bengi ngai atande na zokene na bozaka toujours ouvert tokende pe kolendisa pe kobongisa bawana kuna mingi na misala développement na kopamola bango nde misala pena nakende kopesa mabota po nzambe akoya kolakisa biso nini basalaka matembe to ngai mais atika tozwa nde bagraine wana tobwaka na mabele matembele mosusu ebima ngai ebima po nzambe asasala nyonso eza na eloko mosusu nzambe atikala te tokoyeba yango na nzela ya bakoko yango tobaka nzambe bakoko mpo batikali biso na nyonso kolakisa biso nyonso toyeba bango bakopesa biso ntina biloko nzambe apesa ye bango mpo na biso meme na barévélation na bandoto batondo mingi. Ok, voilà, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre ami le serviteur Badji Moukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba, un grand merci à la savon de Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée
Nalo Sambo Tokolonga. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, Lelo Tokomo Yembo, Nzamba Congo, RDC, Noka, Lelo Tokomo Yembo, Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina Bokondia Mboka Nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les locaux a posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolian tabati. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Na yo na mboka ya Congo, lelo o abuse biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukao, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Congo ezi mokondi, oya lingi yonzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Jacques Kangudia, Congo ezambi Wanzambi. Est ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedao Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo azwi na Union Africaine yaka to célébrer.
okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébré Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Lamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete